babeti epona yo bomoi na ngambe keloko na motuya talo moko te kokani te na bolingo futelaki nga na créature nyonso oyo latisa fololo rosa latisanga bilamba na bomoi na bombama na bosantu na yo ekimelo na nga epa natia nga mabanzo ma vie dépend de toi ngongo. Voilà, peuple de Dieu, on dit bien aimons-nous vivants. Voilà cette occasion, hommage à frère Mbuta Kamoko. Ndeko na biso frère Mbuta Boyebi a sepelisa biso trop na banzembe belé depuis pesa mon passage. Alors le 25 septembre Oyo na Paris, eza hommage nae, entrée eza gratuit à partir de 18h et venez me bandi, ben intervenant barozala et belé. Donc vraiment moi-même je viendrai aussi vous grignoter. C'est pour cela je te donne rendez-vous. Toi viens, on chante, on grignote les rires tous ensemble pour l'honneur de notre frère Mbuta. Aimons-nous vivants. Quand il est encore à vie, donne-lui c'est l'honneur. Son honneur, c'est l'honneur. Comprenez mon émotion, c'est en français. Je vous dis bien, le 25 septembre. Week-end prochain, honneur à frère Mbuta. Un rendez-vous à ne pas manquer, un rendez-vous de vainqueur. Hommage à notre frère Mbuta Kamoka Aigle. Aimons-nous vivants. Venez nombreux, tout l'accent de coque, tout l'ingaï, et tout l'ingaraï. C'est ce vendredi 25 septembre à 18h pile. Vendredi 25 septembre à 18h pile. Entrée des anamos gratuits au Félé. Venez nombreux pour l'adresse, c'est au 10 avenue Chemin des Fourches à Pierrefitte sur scène. Donc si Mayagar, il y a Pierrefitte. Venez nombreux, Dieu vous bénira. Et Simbi, il y aura beaucoup des artistes qui seront là juste pour vous honorer. Et Simbi, rendez-vous à Balongi. Likolo yozali, yokaka libondeli nanga. Maya miso ekotanga elika monene sena yo Baloville le 25 septembre au Nakati à Paris, on va rendre hommage à l'artiste frère Mbuta. C'est-à-dire que Boebi Aimba Banzembo Belé, il a beaucoup fait dans l'histoire de musique nabiso. Les jours-là, tu honoré, les jours-là, tu peux sonner nazo mérité. Il mérite beaucoup, il mérite des témoignages, il mérite des moments de joie. Il mérite quand même qu'il soit honoré. Donc le 25 septembre, à Paris, on a adresse au Natcheli Binowana. Et on va partir à 20h30, cérémonie bandi. Et on a louange, on a adoration, on a témoignage. Ça sera un moment de gloire, ça sera un moment qu'on va célébrer le bon Dieu. Banzem, on souffrir un Mbuta Yemba. Et tu vas poto interprétant. Alors, yo muto olingoya, yeba kiza gratuit. Droit d'entrée gratuit. Il n'y a pas droit d'entrée, ils sont gratuits. Il y a qu'à tous ensemble, il y a qu'à tout yembe ensemble. Et vous plus moment d'adoration ainsi qu'il y a louange. Boura Tété, adresse à Natcheli Bino le 25 septembre, Nakata Paris. Et surtout, Bobo Sanate, frère Clovis Makola, Moko Katina Biso Parozala, et misien chrétien, comédien, journaliste, Barozala, on a appelé Ebele. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Totika makambo kaka ya kopesaka batu hommage soki bali suna kati na bon moïté bali suna bon moïté ngonga yango tant mutaza na bon moïté pesa hommage a sepela na misala o asala ngongebeti ngo pona nani e Mbuta Kamoka banzembo ayemba makanisi eleki na komi kokoma na suka ubongi na loku donc baloyembo biso moko toyebi ebele olukaki libala poto batindelaki yo photo donc tozanga te le 25 septembre, c'est vendredi le 25 septembre à partir de 18h. Namoko na uzalawana, artiste na uzalibile, Clovis Makola na uzalawana. Thomas le Kofi akuzalawana. Bongo nani susu. René Loko akuzalawana. Bande konyo surtout emeka na akuzalawana. Wengo mbombo wengi bi mukolowana. Eza opesi mbwa lié a oboyake. Samba pamula bino kokota ya ofele. Lokola mapa mateka ya Kinshasa ya ofele. Déconfinement. Après confinement,
après confinement, première trophée, Nani, Dambuta Kamuka, Zamba Pambola, Tolela au fort. Zamba Sunayo, alors nous sommes dans la mission de l'hôtel et Matou Sabela Ponaï. Ton ami alors, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe Nabomo, Nzambe Nelonga, la commission pour la manso Oyo Sali. Déjà dans les bacs, Yesoro Ngarangai de la sœur Immaculée Omandi. Daniel Nalipulu Yabakosi Kolongisaki Meshake Shatrake Abdenego Naina Kende Bewabie Oyonde Liloba Anabomo Ibana Bomo Imaina Bomo Inzela Bebomo Ikolo Seyo Bobo Izanatina Ngana Bengakayo Nzambe Ilunga Yabitumba Nanga Mimi najua ya kwamba wanipenda Mwokozi Yesu ya kweli unanipenda Elumbi mobali hoya kwea gate Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Ndikutumbisha nzambi wa bamoyo Wewe udi Disoka jani Wewe udi Bukole wanyi Bitumba emona nakana emona nakate Kasi opesa kangai kaka elonga Yamona lobioza elonga nanga Ana jamana nangane golela Nazalaki lobi moto ya kolela Lelo yo kalanga inakoseka Lobi moto ya bilelo Lelo kalanga inakodatola Elonga elonge Keseni naba oyo mosusu Nami benga kapa zambe ya bala Lokola yo mosusu azalite Masia seyo L'album de la sœur Immaculée Omandi. Boas músicas, entra dentro do coração, entra, conversa contigo. Okabulama ya molana na biteni mibale Nana mwakoki kosala lokola yo Obi olongisa kinga lelo lisusu Nakolonga na yo, lobi pe nakolonga Notre Seigneur Jésus-Christ, il est bon, nous on l'est à jamais. Yoka, c'était là, tout dead. Yoka yabo, et bongo limité ma. Sur la croix, à cause de nos péchés. Maman Immaculée Omandi, le Nzamba Sekisi Ozwa
Yokanga Ikuna na Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, Amazon. Vraiment, c'est ton l'œuvre de Dieu. Achetons tous l'album La Sœur Mathieu Monde. Toutes les plateformes de chargement pour retrouver l'album Il y a La Sœur Mathieu Monde. Et soyez-nous à la faille.